même banyama bazala groupe bazala leader na bango oza kolandanga bafulmi ka bamonaka wana bafulmi so bazokende molongo ya dese bafulmi bengo bakekete barouge bazalaka na kwe musi bango bakumbaka rien baoya mike bango bakendaka na batracteur nyonso bakokumba bamapa banini tout ça baoya minene soko te lokolo nga na peme bango bakoya kakata yo. Ce sont des soldats. Nakata ba abeille, ba reine azali na rôle na ye. Vous allez comprendre. Groupe nous ça ba tu place bazali organisation faisala. Groupe soko monongo za très makasi ezala côté positif to na côté négatif. Ezala ya ba terroriste, ezala ya ba chrétien, ezala ba nani. Soko moni groupe za makasi, mutu akosa yote. Donc ya chaque mutu eza positionné. Ba église na biso, ba kambi na biso, soki ba wiko wela nanu kutu bakamususu te. Ba wela kana nanu ko se concentrer na comment ko yeba don ya batu na église. Et comment ko yeba on a répondre question. Il faut yeba kino so na mungwa. Définition de comme fait là. Nana wako en charge ya protocole. Ko pona batu ke ngana moni yo na service protocole, yo na service protocole. O entraîner bango. Et loko liboso ko sala banani bat baliko na service protocole boya na jour te to za kopesa formation ya batu bazala nini ba protocolaire former bango tango former bango bwaka bango bana ko rote bango semaine obino semaine balebino semaine o mwana bango na semaine tu na bango la la ne pour na bossa na ki fale kutukiso za watu so na église aha nani ukute ukusaisi ok, nini na makolo na msala ya kiprotokolo. Protokolo bazaka numero 1 ukute na église. Na mini na mangole ya nisi na libanda. Yo kono mutasuka. Papa pasteur te. Yo moko ya kolo bage nga papa pasteur mutina nga na chorale. Niki protokolo ako kananga te. Akangami déjà. Ya yete. O forcer bat na badon okoti kosala yango te. Non. Tika ata bafingi batongi ye na kolanda te Yahweh Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu mokonzi ya la vie basantre yo. Alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Libala ya ngai na Yesu kino na lola yo. Alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia. bampiaka na yo ndeko akoselisa maya kosuka forcer bat na badon okoti kosala yango te. Non. Tika yango ebima yango moko. Fais naturel. Fais naturel. Donc mama Annie, est-ce que ozana lika musu olingo ba conseiller badon oy raison musu badon ba avantage yep sama quelque ba avantage oyebi pour na nini batu fo wela ba yo badon na bango. Yo yebisa biso. Premier avantage parce que nous comme minzoto étoile star vedette. Wow. Donc ça me rappelle bon. Ah mais qui vedette ça la te ba mona yo yom to yemba kanetaka wera na wera ba bien ngaka yo tukuna. Wera so yo pasteur de tel muta tambra partout monde côté non
cause la vedette kati na mutu ya don a découvrir na place ozali ete bato bakosala attention na yo. Attention, na kati wana ngata na zauta la kaba na église na biso bana bas faire bazo saka te ya tu commenter na oh ba komba vedette. Ki vedette za rateke na sens alba bet la mboko. O kokino koyeba te. Nzoka de même bana mike ba yebete. Yem davet la drum. Yem abima na télévision Masaka théâtre. Mais tu vas y mettre dans le drum là yo. Mais si comme tu vas aller quelque part au qu'est-ce que ma sala kuna nzambe bazo sangisa batu babi. Ah, na yebi mutu baza très bien na drum. Ozupe contrat. Kowela doya mutu okobima étoile. Pasteur, ce qu'ils ont vraiment donné ko organiser. Sango ebani ko kende, église ebani ko panza, expansion ebani ko salema. Ce n'est pas que pour yo, le kuma nzambe, mais comme na yo peke banzamba kabola ka el gloire na batu na yepe. O sali don na yo ya ko kombo na ka église wana, jour ezali. Ozali batu ba yeko luka yo ke. Mais quelque chose qui ne va pas. Bon luka mama tel, baza ko mutu so baza ko luka comme janini. Vedette, qui vedette za rateke obi na télévision, obi na nini. Non. Yeah, même si on l'a à ma belle, so tala na kati malwana za ko landa histoire ya ser lombongo. So ko landi l'histoire ser wana okokolela. Na balaki lombongo. So ko landi l'histoire ser wana okokolela. Na balaki place za kolala. Na ndenga vanda za ki mwana mbanda. Oh. Non, mais si ko lelo oyo dona ye. Parce que découvrir ni ministère ya dona ye, n'est-ce pas? Des amba. O découvrir dona yo okoma étoile. Okoma étoile samba. Yali balé avantage ali mutu point to foto wela to ya dona biso. Oko modifier vie. Vie na yo ya société mutu ni société. Vilo eba na kite likolo eyebani. Balabala ezalaki na ba maite courant te likolo na yo odona yo okoti. Courant ekoti. Banda ko na ba wese ba fo septique te likolo ya yo dirigeant ya ville wana opesi ordre ke bana lelo service hygiène za ko travailler. Ba wese sokeza ya baba nieza ko bimaka na banda mbule ko beta tozoni nataka maya chaba bambazu wana izuyo. Likolo ya responsabilité ozana wa doya ko yeba ko pesa loi ya ndenge mikala we lobela na service hygiène comment yo contrôler ba toilette na ba ville parce que ba ko obéir autorité ya pays. Autorité wana bapesa wana yo ozokabola wana mokonzi ya mboka ete bapesi yo portion wana ke na ville wana yo mtu en charge ya service d'hygiène. Bongo ki service d'hygiène wana yo ya unosenga te pesa ngaka mbongo et puis bossa no wese wana. Bona bien. Na wana dona yo yango te. Ovandi na corruption. Ovandi na base ba yeba ki yo. Mais soko vanda wana fangeza dona yo. Je vous assure, mutu soki ayo kute wese no timu la kaka bati ya kusonda maka wana akoya ko ngate ko kanami kendo kufuta mpaku na leta. Lobi osala nini? Oko timu la libose wa fausse septique. Soin okota na ville. Mai wanaweza kuvanda kawana yo service obika no yo chef de cité yo oza ko appliquer loi. Matiti nyonso ko kubwaka na fulu kuna obwaki awo sana amande. Changement ekoti. Don wana yo chef de cité ozali na yango. Ya solo eza don na yo. Mesuka eza don na yo te. Pesa ngaka quelque chose et puis makambo esili nango. Nini nzoyeba ke mutu aza na don ya yete. Performance, perfection, changement eza komona te.
progrès ezate kutu progrès kaelewe na bien train za kina 8h train ya kana gar oyo siko kometa une semaine 2 semaines train kutu mwana kali suzute yo zana no ya ko diriger compagnie ya transport ngai ngobinza be basale la kaundenge nini naleli na mabele na la muki na kokiola la te na simbi mir na kokio simba mir na telemi na kokio telema te na baluki na mabele ma miso ebimi mongongo ekauki na banjo yembela ye